comment faut expliquer biso le bic non qui mutema be kasi mutema mabe za mingi na monde atia ça que bango azaki ça mutema mabe on a évité bango monde ba yebi kana bango mais ngasi ko ngande na yebi mutema mabe za makasi na monde théâtre dans le monde théâtre bato balingani te mabe za mingi na kati ya théâtre ya monde théâtre ya ngona ezo bota ba makambo nyonso. Mais apparemment dans cette affaire, dans cette histoire, on a cité Nani Herman Kasson. Ouais. Paris Gazapon, dans ma maman, nous sommes salami. La minute Herman Kasson, peut-être à Hollande Bisso, pour le banni. Bon, on a vraiment le quoi du solon, on a eu bien mon pinza mingité. Maintenant, le baron mingité, bon, on a coupé ça moi conseil, mon qui est cac. Et là, quand ils ont bon, bande qu'on a vu sur mi balle, bande qu'on a vu sur mi balle aux Hollandais. Et là, quand ils ont bon, ma bino est à bassi. Bonico sang ça bassi trop. Tant que vous sang ça bassi, on a monté ma belle des choses au côté. Mais bassi au bino aux Hollandais. Na poto boy esquisser ngai. Pour moi, moi ça ma mine na bassi à poto hein. Boy esquisser ngai. Pour moi, tant dans le barreau, diama finga, biso diama lo bar. T'es confiné à tes. La zone parce que mon dans l'obité. Ouais, comme avant t'as expliqué, bango on se rend quand la bandingue na bon. Pour pas ça bandingue na bon, bah yo qui la rappelle ma comme depuis balande la mission. Donc bassi à poto, boy sunga biso. Soko zo lingi muninga mususu. Linga evanda na ye. Azape ka mobile le kwa mususu. Mais ce qu'on prend nani yo lingi muninga on appelle mususu. Muninga on appelle mususu bozani na mwana. Muninga mususu aye ata balobi kutuke yenda yaki ko luka yo po ko isa yo. Oza moi cité. Non ngala na sala na bato. Bete denda na ngoli kana. Mais mutu po so sala ma bezo ma be moko na kati na yo. Ma be zaka to buma bato so na kati no za malamu te. Et le kona so ye beta mbala moko. Ngaza grand sœur na bato chele poison. Mais akufite. Peut-être on a besoin de soit ou ta goma salissé donc na moi qui se moka ya mukemba la moko etiki na moyi donc moteur on avait zo landa pe ka moteur mama be yango zo sala bon parce que na monde a théâtre moteur on be ezo kutana na ba moteur mama be dans monde a théâtre moteur ezo kutana na ba moteur mama be yango zo mona esa mama be. Est-ce que connaissez-vous Raïs Ada Fendi? Ne bi ba bien. Quelles sont vos relations? Bon na fréquenta mokié Ada. Mais Raïs venant la bande na yena sani ba film belé et pas la duchesse. Bon Fendi. Fendi pe na sani kana mo banzunzi na sani pe mo ba film belé. Comment expliquer batono fana na bango? Lorsque vous expliquez que non, bato bato tshela ba poser ça bato ba sala rappeler mabe on peut bon sala bon mabe. Et bon ce que to lo bani. Pour nga so na sala kana mutu mabe te. O tshela poser ça na ngonga efete. So ndi bozala na bango. Des fois bon zalani. Bon, ngai ndeto zo tokutana na ba tournage. Pona yeba des fois mutu foto bana kutana ne mingi to bana ne mingi pona yeba. Le quoi tokutana moka na mota mukie na tournage ya ke na ya ke retourner. Pota ne to vana na tournage mutu mpesa na téléphone na ye. Ndela facilité biso WhatsApp et Facebook. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele ma bondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele ma bondela, isika nyonso zali. Galop pour musique Neftali, la casquette de la presse congolaise. Après si bien mbote partout aux yeux bakwa pour la encore une fois de plus c'est na kati ya chaîne moko to lobaka chaîne oyo soyez bi chaîne oyo zamba yebi chaîne oyo Maria yebi. Tolo na 100% Jésus. Donc Tolo na 100% Jésus avec votre seule émission au Bolina Makasi. 100% analyse. 100% analyse, c'est une émission sans polémique, une émission où ça la analyse approfondie pour nous voir ce qui a été la cause dans les Camerounais de Salama et tout mais un peu décortiquer moi ba anti-valeur il y a des Camerounais yango oyo Salama. Voilà le pena minga le bezali parce que dozo se retrouver dans moment ko toujours à un peu dessus dans le comportement toujours à un peu empêcher à ça la makamoussou vit à situation et comme les biso surtout beaucoup plus dans moi c'est-à-dire to mettre un peu au bête les solo et qui monte mama be moké na côté seulement de théâtre parce que dans un moko il y a ba oyo ba sala théâtre en plus tout ces peu sous point au Italie makambo il y a coronavirus sur ces na ko ban émission te son que d'après ça mbote na Maman Anne Kalambay que je salue, pourquoi pas aussi Pasteur Carlos et le gardien du temple, les savoirs le bien contrôlés, pas Jean-Claude Kalambay ainsi que Maman Déborah Kalambay, le mariage kaka moko événement de l'année le 22 août na à Paris, célébration mariage de l'année Oyo et tu alors au salamati donc déjà on appelle ça merci parce que
Tous les bâtiments ceux qui m'accompagnent pour continuer tina août pour se noter ceux qui continuent tina août na moyen ya aux sinon ceux qui aussi là déjà merci pour le visa déjà Calamine tina août en France le 22 tout célébrer mariage et couple Jean-Claude Kalamba et maman Déborah. Voilà. Merci Nazana a invité là. Vous en problème là. En tout cas dans ce cas pour la candidature vous avez une décision pour nous pas pour la mutumo makambo ah pas pour la mututé pour la problème pas mututé ngai ah ouais bon ils ont 100% analyse c'est dans Nzambe to boy polémique ouais et polémique te on a raté na ta souta na pembe maman Diamant oui vous en direct que tout le 100% Jésus donc c'est pour la première photo recevoir on a plateau na biso pe na chaîne na biso na habité au cours de la téléspectateur tout n'a pas abonné sur tout le 100% Jésus ce qui peut quand même se présenter Mobimba baïba diamant sur Yazana ouais comme on a il y a le son on peut s'en remercier na tout le 100% Jésus voilà donc et sali que ngana binoto kutana comme on a diamant kalanga muluba mwindu moi ça mbiji muluba mwindu aleki liboka sombo na elengi donc ngayo na vandi donc pesa makambo yebozwa pona na makambo na ngayo so pesi pe ozwi nawo makambo zana belé na kati na makambo za belé te no exemple te o alingi na mona ngo abengi ngande azwi makambo na ye oui hein pesa makambo ozwa pe makambo nawo expliquez non terme parce que biso tu comprends terme déjà non clair c'est la 100% analyse donc moi na ka le bien tout décortiquer on a pesa makambo do eza so yo pesinga makambo yo posino makambo na oti bon so ndeti na pesa makambo na fingi diamant makambo nga nazo ozwa pe retour na yo bongani mnoko bakanga diamant ça na théâtre oui na groupe ni bon si qu'on a la indépendante mais où tu na groupe ni bon non c'est ma groupe belé hein donc Kindumba ya théâtre Kindumba théâtre mais batango bakamba biso pe batamakambu donc lokwa na mta makambu makileza moto na linga pete mde ola lisa makila nga poza peka moto c'est-à-dire donc oko mfuka nga pete donc ba présente yo likina bango bando mfuka ben oui et belé bando surtout ya basi kutunde na minute on a bien basi nde basi so amoni muninga biso aleki na mwa makambo aleki pe na mwa bien aleki na kiye ye biso aleki nga na mwa kikala na ye mais nga pe na aleki pe kana kinga na kisika na yo akisika ngai esali esko mabe donc moi comme moi ba calme obo ya c'est donc ya moni ke eza ba peta na moni nga mkolo bo responsable lo kwanga mama ya bana otalisa bana na olesa bango na ofuta ndako mais mutu mo boya ayo sala on dirait na skola basani na ndako na ye on dirait na skola bilamba na boyango bongo siko ba président mibali ya mibali pe ka ba ndenge mo boya mibali kutu ne pe ba mabe koleka bongo siko mabela bango za rappel to ka ba balela ka ba président mibali pour ba président mibali mabe na bango za ba ta toucher jouer c'est-à-dire tu te jouer ba mo masque na nzo ko kongo te expliquer biso toucher jouer ne za ndenge nini na me ka fungola mo mkie kaka toucher jouer ne za donc so ye au joueur na bien oza na talent na yo yes quoi linga chona c'est do pas matio likolo faut pe chatouleja c'est-à-dire donc au pesi nga pena laksa yo donc yangwana pe chatouleja donc on aura des tableaux 3 au bino figurante mais maintenant mes figurantes ba tu as joué bien par rapport à moto ba pesi rôle principal donc ezali kamwa pe chatouleja donc so au pesi ezongiseli yo dozo po pesite ozoto ka bo diama kalanga ni laksa kalanga si mwasi pendo aza mwasi na famille mo botimi no combien bon ngai pa maman na ngana za nœud de la famille to botami 3 donc ngaza mona ni so bi papa na ngakutu na za 5e mo mbala za te na sima na mo bala za yepe kalanga te kalanga ye kalanga te ye kaembe kalanga mobali kai mene moi aussi ouais voilà diamant comment expliquer le lot tout le monde a vraiment la carte monde de théâtre bolingeza souté qui me témoin mes côtés comment expliquer ça enfin mon thème bien côté na déjà mandaka na monde de théâtre ça kali côté c'est apparemment l'amour qui siko et na va comme mususu bon na ebiti elle tingai vraiment diamant na za pour na okela donc be ngana diamant ya zaïe
do esimba nango te o esimba nango te na oyokele pe mutema mabete po ya okoma ngate ngape na okoma yete na oyokele mutema mabete bwana oyokele mutema mabete Poison na kati ya théâtre comment réalisons amba poison o nde soko na ko digérer en odi parce que donc on a na bato on peut batier bango poison na bato ba tia ba poison na monoko la bango baza na vérité te vérité eza analyse na bato batier poison na bato bazo tia bato poison na monoko la bango eza na vérité te parce que biso bato to yoka to kangi pe mutu te moi yo condamner mutu mbala moko eza te po ngane ti mutu lokwa nga diamant o tia nonga poison o zonga te po ngana tia pe bato poison te ozomona je sais que bateau va tirer on va poser ici bon on sait qu'on va tirer la bateau va poison pour ezaka bon mokila ngo eza bongo so ça na limbo la malamu bateau va tirer la bateau va poison te va poser sur bango te le logo là va poser ici bon on sait que bon on va tirer la bateau ezaka te bateau va tirer la bateau va poison yango poison sur monter bateau va mesa on ça bateau mabe eza bongo so mesa on ça bateau mabe do ba ko salo pe mabe moko boizuyo pourtant azokuta moi elo omona kati na yo ekoti mba moko neti ngani na zabo ngaba miko obokela ngambaso no ngala kwa sala ngamba bete denda na ngoli kana mais mutu po so sala ngamba bezo mabe moko na kati na yo mabe zaka te obuma bato so na kati no za malamu te eloko na so ye beta mbala moko ngaza na grande sœur ngamba oto chele poison mais akufite peut-être on a besoin soit uta goma salisi dona moi ki simoka ya mukie mbala moko etiki na ngoyi donc moteur on avait zolanda pe ka motema mabe yango zo sala bon parce que na monde a théâtre moteur on be ezokutana na ba motema mabe dans monde a théâtre motema ezokutana ba motema mabe yango zo mona esa mabe est-ce que connaissez-vous Raïs Ada Fendi ne bi ba bien quelles sont vos relations bon na fréquenta mokie Ada mais Raïs venant na banda na yena sani ba film belé et pas la duchesse bon Fendi Fendi pe na sala ne kana mo banzunzingi na sala ne pe mo ba film be to comment expliquer bato no fana na bango lorsque vous expliquer que non bato bato tshela ba poser bato ba sala pe mabe on peut bon sala bon mabe e bongo siko to lo bani ponga so na sala kana mutu mabe te o tshela poser ça na ngonga efete so ndi bozala na bango des fois bongo zala ni bon ngai ndeto so tokutana na ba tournage pona yeba des fois mutu foto bana kutana ne mingi to bana ne mingi pona yeba lokwa tokutana moka na mota mukie na tournage ya ke na yake ko tourner potene to bana na tournage mutu mpesa na téléphone na ye ndela facilité biso WhatsApp eza Facebook yo kuno zo tchatchenga pe na tchatche na ngali solo eza na moti so comment faut expliquer biso le big non qui mutema be kasi mutema mabe eza mingi na monde atia c'est que bango bazaka mutema mabe on a évité bango monde ba yebi kana bango mais ngasi ko ngande na yebi mutema mabe eza makasi na monde théâtre donc na monde théâtre bato balingani te mabe eza mingi na kati ya théâtre ya monde théâtre yangona ezo bota ba makambo nyonso mais apparemment dans cette affaire dans cette histoire on a cité Nani Herman Kasson ouais Eric Azapon d'abord maman ne sonne salami la minute Herman Kasson peut-être Rolanda Bisso pour le banini bon ngai vraiment loko a disolongo na yebi yango penza mingi te mana lo bango mingi te bon na ko pesa moi conseil mukie kaka eloko ezoboma bandeko na biso amibali bandeko na biso amibali zolanda ngai eloko ezoboma bino eza basi boni ko sangisa basi trop tango bozo sangisa basi wana motema mabe de choses okota pe basi obino bozo landa ngai na poto bo eskize ngai po maka moisa mamingi na basi ya poto bo eskize ngai po ngata na loba ko diama finga biso diama loba te ko finga te c'est la zo kasi mo na lobi te po e comme abata na expliquer bango bozo kana bandenge na bango po baza ndenge na bango bayokela rapi makamde pe balandela ba émission donc basi ya poto bo sunga biso soko zo lingi muninga mususu linga evanda na ye azape ka mobile lokwa mususu mais siko pona nini yo lingi muninga wana pe mususu bozani na mwana muninga mususu aye ata balobi kutuke yenda yaki ko luka yo po ako esa yo oza mwasi te zalaka yo so oza mwasi ozaka yo esala o bien yo ebike oyo na o basa ba camarade mais yo lingi o kotisa confusion na kati na bango eza malamu te yango na ebite na poto ngo botulaka o bien ni na ngo esala rabino eza nini yo esala rabino botulaka ou bien ezaka ba comportement na bino soki eza mabe nde esalaka ke bosala makambo bosalaka tolembi bino bo eskizenga na ndeko na bino ya mwasi po nga mpe nanga bandeko nanga na poto ya basi ebele lokwa ba Nathalie Menga ba Niki Menga ba Dina Menga do Laetitia Lobé à Paris n'est pas loin do baza ebele tellement ebele
do basala mambo bino bosala te po bande onanga bayaka Baptiste pe bayaka na ndako ayeba kuti pe ndeko nanga me basala mambo bino bosala te bande ona biso basi bosunga biso po to longola nanu eloko soko lingi mobile no moko to pekisa soko linga te bolingo ezala nango partout bokokuta na matanga bokokuta na fête bokokuta na ndenge internet e facilité biso bokutani pe tango okutani na muninga olingi muninga wana moko zalaka na eloko songwa nini eloko ngo ezaka moko to bela eloni nini kambioko moko échange na moti ezala munene ezala mukie ezaka we bosa musala so mutu asali musala bien ponga loba na vérité so mutu asali musala bien tesa ngo mukie o sepela noka donc so mutu filmer peut-être à filmer un film bien to a tiro couleur a filmer déjà ma couleur est-ce qu'il y a ma couleur et oui musa mutu est-ce que quand ça ma couleur ça ma peintre donc entre parenthèses ah ben oui donc mukie na munene ezaka tezaka esale linde yango nde sala rabiso so muninga sali yo bien so pa yebite yo bo yebi to ana tango kala te to zaka so muninga yebite na boye po yebite te so ngape na yebi na olakisa nga yo papa to kende boye to ke mupanzi to ke na gauche bien na droite o to sala ngona ndenga sima to sali na biso pe na ndenga sima yebiso wana e go sala mo elengi e sali o moi bien olakisi ka esi olokota confusion na kati ya bato. Donc dans cette histoire, il faut comprendre bien, il faut tout ça analyse bien, c'est-à-dire entre Herman et Adana, bon, nali solo na landi mutu alingi mwasi ya muninga ndeko na biso Herman ndeko Herman limbisanga ya naza ndeko na mwasi pe naza ndeko na muluba limbisanga ya bokomo sa soni na Kasai kwei OK biso tozwi bokonzi excusez ngai ponga so kute na ngana jero ngo finga nga ozwa na ope makambo na kane na lobi donc rebanité pe na famille présidentielle la bangi si na ngayo te mais na lobi kaka na famille présidentielle la tumbola rabatute na edigarande batu toza bandeko biloko mususu to sala ngo photo tala pe otale obite na respect na ngai na ndenge tozo kendele na tiko sala bo makambo to leka ibele yawo biso to moni na misu na biso ni bali et l'équipe pourquoi kaka kombono ndeta na maka ndeko na mobile pourquoi kombono kaka et ko masuna mama ada ata eza yote mais lokwa yopo leka kino na nzelo ada leka ki et komi kake yonde muto sali yango ya to tika rancune. Est-ce que c'est vrai que moi c'est ngo azape na zema ada solo bon wana to éviter ça reste à vérifier parce que on vérifier na moi sur Herman azobi mané voilà to vérifier yango kasi to vérifier na nuté to éviter en tout cas ngaba na sala polémique te mena linga bandeko na ngami bali na ya basi bazonga na nzela eza malamu te moi songo sopoza na zemi oyo ozwi ce qui zema muninga il paraît to ki soza moi ça libala excuse ngai kuna pesi ko soza na mobile na yo mama et comment Jean comment ça Eliane Eliane aza mwasi wa kuto sama kamba minena yete te comment moi on peut Eliane Eliane pe botika biso non ko Eliane Beliane to sali bino nini o tungisa molimo baluba makasi Beliane saison Beliane do bino bozo tungisa molimo baluba Beliane nyonso o botika lo boseno mabete boya ma Yesu lokwa mokonzi pe mobikisa bino en tout cas Yesu wana osunga bino poni bo sala so parce poni bo sambisa kaki bokonzi na biso bolimo kitsa ona se Beliane bomo kitsa ki bokonzi na biso nyonso na se poto bima lokwa eloko te Eliane so zo landa nga yaya pona mutu pona nga kutu bango nyonso mibale kutu batika na bango po so bomi na omoko batika na bango yo continue vie na yo continue ko sala ozwi bosangisi mo okuta na Nzambe okelanga na yo na éviter soko le kanzambe na makasi voilà merci tous qui ne m'allez même dans ce que mission Nabiso je salue Jean Mwanza na si ma caméra famille présidentielle donc famille voilà la famille présidentielle donc na éviter na mon otie moi point makasi sur le poison ya Adailunga et bongo Raïs Lubu Raïs pesa parce comme son na lo baba ndeko na ngami bali bilialia botika ngope tali wa muninga linga kufa bino bokufa mo bino nyonso eza liwa na bino te bilialia ata babi bolingi fufu wa baluba bokola na kati ya fufu elo musupo ko mona ngopo lekisi ngani na tabola elo na linga lokwa fufu ezati mais na za pena kuta na ba tournage mo na monika fonde ba lambe ponga lamba fu na ngabela na bimisa ngo mafuta malgré na muluba na lamba fu na nga bien pour la émission na nga cuisine na sa boyebi ne na lamba fufu na ngai et là sambuma en plus fufu na nga la yungo lango mais so na comme si ka moko bola mi fufu et panique ngate. Même si on a besoin de ati boche na ngalo son lia na sika po na muluba
na lelo so na pe na secret botika biliali ya bandeko na biso ya mibali moko mokileza ko beba makasi ponga mona za victime ya bato ba kufa na poison mais ba masika ngoka wa midembiki wa misalibo yango te na yeli awa mais eza poison nde mutu ebomi mobala ndeko na ngai donc botika biliali na opesa bino conseil na bonde mina bolingwa nzambe boliaka na bino so ngoya no tournage toza pe na coronavirus ya kosa nya vo bima isasa na biso bo excuse nga bakonza mboka pesa mbote belé na Fati Beton wana président na biso ezo ba Fati Beton to pesa mbote na Fati Beton ni mo pesa et président na biso wana président na biso a IDPS po biso to betama le bata que non je salue son excellence asa président na biso daka ndemo wana obi en français et donc ndemo na mokonzi mboka na biso je salue Fati Beton ni mo pesa mbote na tika complication. Donc voilà ça mboka na biso donc papa na biso avec tout le respect que je vous dois. Donc wana papa na biso donc biso to betama to lela to kima bambango. Pardon, to kima nante parce que to kozwa pe pomo ya coronavirus ndeko bazo la vraiment to ebaneng to ko expliquer on pona mboka na biso. Dernière question na mbeta di poison entre Raïs et toujours nous fait entre Raïs et Ada qui vraiment a réellement le poison. Bon on a évité on a kaka bon ba loba na on a pe bino bato luka ba bes na bino bo luka pondenga na sala émission na botango yo ochango oche titre mususu tema loba na yo nde on kasi tema loba na ngate ponga na mona kati o sala émission mususu mona ba bandengo titre munene po ba tuka ba tala titre wana komi attirer bitika na tala et là on y moi sur lobby ebite ngana na kuta na sui chance okuta na bango boete na tuna bango c'est lo ni nezoleka na zomo na ka ba titre ezoleka boyebo koti otale yoki wa lobibo mais pona ngai bono na kuta ni na ndeko ata moko te na soli na ye eze lo ni ezoleka po esala nga pasteur na monyango tellement nga ba groupe ya ba WhatsApp ebele ya batiste tant na moni bazo publier ba photo na bango bazo ba donc esala nga vraiment bien te comment na bandeko la bisa mibali kitoko bongo kaka boye ka pamba bomuto ke tshela bango poison tshela bango a jalouser bango na nini nango esala ke tshela bango poison donc esala nga passe mais nazo benga ba misusu ba numéro na mo ezo sonner bazo yamba te na ebite so ba komo banga pe poison na téléphone misusu ka yambi e go kota lisu na kata téléphone to bazo yamba ngate ngai OK nzamba ko permettre ka eza na mukolo to kuta na bango na tuna bango eloko ni ezoleka lokwa na tuni bango na mte na yoki na mte donc na yebi makambo te o azana ngona o azana ngote mingana yebeka bango misatu ne ba publiaki ba photo na bango ya Fendi ya Raïs na yemoko Ada o so na yoki ne na tuna ki so baleka na dongo na ba ndeko bazolo ba ke non mutazana vrai poison eza Ada par les Raïs Ada te Fendi te siko biloko ngo ezaki lamba maki pona Ada siko vrai poison ya ko mapa Raïs ndene Raïs c'est que ne mutale ki dongo ne belé est-ce que bilo poison il y a maki na ndako Ada to il y a maki quelque part ba nazo comprendre te ba to so ba bi elamba maki na ndako Ada baleka wana ngane na yoki version na yoki ba bi elamba mi na ndako Ada bango ba ye lokwa balinga rolia balie poison na kati do elamba mai kuna boti siko na yebite nde ozolo bananga ke elamba mai kuna te balia ke on kuna te mais ngana yoka kike elamba maki na ndako Ada bo Ada azakana mona musala na ndako ngala lobi seke so elamba maki na ndako Ada seke mwana musala muto atie ou bien mutu moko ayaki apesa mwana musala bi tiela bango ou bien ndenge ni donc place wana vraiment clair ezana mte do yango tozo zela bango moko baza na mayele ya ko expliquer biso to yeba eza eloko nini ezoleka lokwa bango baza ba expliquer biso na ontele tingai moyena yeba ke botala eko bimali su nani muto atieli bango nani nani mwana wana Herman o Herman Pont o ya copyright na mobile so ya fi wana so comment nena ni fiango Eliane so ya yeba na mobile ya fi wana lokwa ye fi wana so ngende ko yebisa mobile na yake ndebo nazabo wana version ngana yoki ne nazolo ba po na verifie ngo pété so ki fi wana azali na mobile na ndako tango yaki vacances na Kishasa lokwa bango ba yaka ndé repos na Kishasa na mibali na basi tellement ba travailler kuna trop so ba na Kishasa kopema bango ezaka amour yango ne pe misaka bango na Kishasa ba osala madakuzie neti na filme basala on na Kishasa do yango ba yeko sala ndé etant akende kuna kineso na zemi akebisa mobile neke na sana zemi ya Ada mobile na e so akopérera soki na Herman soki ndenge nini
na makambo on est na l'équipe éviter poisson et outil pas mobile yango ya Eliane na pesa ki nane ya kotia bonne ya kotia na ya nini abengisa ki bango hier man nango abengisa ki bango bakende ko kuta na esika mon restaurant balie ou bien do esika on ande en tout cas clair exacté et éviter so esandingeni yango na pesa ndiko na ngai conseil ole comme on est tanga pa éviter ba longo so mikeni pour comme on ezotanga mingi comme on ezofinga mingi au fin ça biso baluba. Voilà, merci Nassir Boutou l'analyse vraiment de la profondeur ndenge ndeko diamant auti ko panza pena pesi biso pena ba détail moi mikimi ko zaki na besoin pour toi ndenge pena ko ba doute toujours ma détail donc tout le monde qui n'a pas de détail hein bien honte comment qui n'a pas suka donc vous comprenez kaka mutu nyonso so comme sa télévision abanga kaka po miso makama bebe ko balukila ye ya homoni mutu nyonso contrôler ma bazoloba ndeko diamant oui papa toujours étape dans sa suka toujours qui te commence à suka na éviter coronavirus des chefs de l'état gouvernement ba interdire ba activité na éviter impression les années par rapport il y a ba fermeture, il y a des églises, des bars, des restos, des bus, pas plus de 20 personnes, moto, surtout moto. Mais pas ça les langues pété. Pas ça les langues pété. Quand la matin en taxi, bis mon lobby pour taxi ça l'a été. Mais tout ça a été plus de 20 personnes en 4. Sauf 20 peut-être à 16 personnes en 4. Donc la taxi bis. Le long on peut la monnaie avant na pas non na na moto. Moto on a machine. Les gens lobby bandi lelo. Bani lelo mais ngalo bina mataki yango te kasi lo yango ba ba quoi c'est le menga na yoka ki yango déjà kala Facebook déjà c'est pour na bus nde ba transport ba lelo mais au président le ba ki pour na ba église ba bar ba nini na éviter comment les gens vont vivre surtout ba pasteur ba tout ba travailler na ba bar ba pasteur ba vivre ka te na église so mutu nga kabela so mutu nga sunga a sunga na mais ce que ça passe parce que ba osala te ba to ba so bimate passe nde yangwana ba pasteur mususo ba sala te musana na bango ezaka musala nzambe basalaka yango wana nde pasi mais ata tozosambela na biso te tozosangana te tosambela mpe na ndako ti kisiko selon yo corona ngo ye déjà to eza na nzela bon nayebi te mpo ngana namoni yango te ngana nazomonaka na Facebook o mutu bo akufi ngana namoni yango te mpo na ngai kutu nazolinga te ekoma awa po soko ekomi na namoni yango te nakutana mpe na yango te na nzela na nga mpe nde ezala te na nzela nange eleka te so onamoni coronavirus ekoleka te coronavirus wana bino bato bocreye yango esukaka mpa na bino bato bocreye yango nga lokwa na creye yango te nayebi nkombo wana mpe te ekotikala mpe kozonga te kozwa bala na nga te ezwa libota na ngai te tokufa na yango te parce que épidémie moyo tobima bafièvre makasi oyebika ebomi mpe bato a bafièvre makasi baforte fièvre esali bana ebele bakufi balobeli yango te te babi donc jean tozalaki no to babete so babike no biso tozaki coronavirus avant bato bakufaki déjà bakufi na bango tokufa lisusu te mpo nzambe nzoto naye mobimba evana na kongo bapekisi tokotosango eza na problème te papa bango nde baoyeba neti biso ko nde tozala bo ata bapekisi tokosala yango parce que gouvernement ayebi ne biso te c'est vrai mais oui gouvernement ayebi biso te tofuta maratende baninga bazaka oui baninga bafandi pe na ndako bazo c'est na fin du mois akezwa salaire ne mais biso gouvernement a reconnaître biso te Baptiste ayebi biso te bon siko ebisanga to vivre ndeni po to vivre aka bonnet internet loko efungoli nango masolo efungoli G mutu akoyeba na zimwa 10 francs nanga na sombeli bana nanga mosaka loso na tieli mo na ndako siko so bo biso to tourner te siko to suka wapi po ba ibotala makamba ngo ti lelo ministre a recruté ozoyeba te papa tolobaki sunga biso talaka biso ata na misu mwa mawa otala biso ndenge baninga ta cinéma ya nigérien nde ekoma tala ndenge ekoma baninga bakoma ozwa mbongo afandi na ndako bombongo ezo ya ebele mbala moko mais biso mokolo nini mpe tokoma ok masolongo babandela ngo nde epa na biso bamona ngo epa na biso babandela ngo epa na biso tala nde bakoma evolue bakoma banjatu bakoma na biloko ya minene mais biso so totalika banda to bandana bango babanda liboso na biso na sika to obomana na biso kaka pamba na motema mabe mutu azane ni loko ati koluka muninga azate na ok boma muninga kaka pona mutuka voilà mutu azane loko malonga azate biso tozandenge moko alors qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout parce que c'est notre dernière question votre dernier mot il y a émission na biso qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ce que on vient de dire ici nani na Ebola ou bien na nyonso na nyonso na Ebola te
na poison na bon na poison na on na kaka conseil à motuya nazo pesa bolingo ezala makasi bandeko na ngai tozala na bolingo makasi totika ba futilité totika motema mabe totika motema mabe totika robomana totika royinana na eloko eza te me toyinani biso tosalaka mosala moko moto aleki moninga aza te moto mpe akolela mpasi na ndako moninga aza te na ndimi mpe te so moninga ayekolela mpe mpasi epa na po yo mpo olela ye mosusu epa na ye loko olela epa na ntango yo mpo bandi kozwa moninga mpe asali nini abitika na ya kolela epa na yo donc totika koyinana totika motema mabe totika futilité tala bato bakufa ebele bato bakufi ebele 2019 toperdre bato ebele ya moto oyo bazalaki chere epa na biso tala tokoti ntina 2020 awa vie na nga dadi ye wana akei donc na bolingo ya nzambe bandeko na nga tobanga nzambe tobanga mpe liwa mpo liwa ebomaka tobanga liwa toyeba kosolola soki moninga aza na problème nono osala mabe luka ye bosololi bobongisi bosengani pardon et osala bien ke osala moninga mabe ntango ozosala ndeko no congolais mabe ozokapasité na kati ya motema ke nazobisala mabe wana epa na nga moko bandeko na ngai totika bana basi bana mibali tolinga nzambe lokwa seigneur et sauveur nzambe wana po alongisa biso na nyonso na ebola oyo soki coronavirus oyo eyawa en tout cas mpo na ngai bapaster bosunga biso ata bozovanda na bino na bandako bosunga biso en tout cas bolongwa distraction longwa bosambela mpona mboka en tout cas bolakisa boyebisa nzambe wana alakisa monene na ye parce que biso tondimelaka bino tondimelaka mpe nzambe wana alakisa monene na ye na peuple congolais eloko ebomi bato ebele me eboma bato na Congo te donc eboma bato na Congo te nzambe oyo ya Congo atelema akata likambo asisa virus oyo bato bacomprendre ke ekoti nango awa soki ekoti ndenge ekoti mais ezala ata na efe moko te eboma bato te na kombo na Yesu mpo nga mpe naza mutu nzambe akela nako mpe odeklare mpe mpo na mboka mpo nga mpe na congolaise donc ekoboma mutu awa te kaka bango basi bakufaki wana esili mpo na bango awa mutu akokufa lisu te parce nzambe azalaka na Congo parce que ebola eyaki esalaki ate eloko moko te awa ebomaki nango bato kuna ye mosusu na baintérieur kuna me awa na Kinshasa awa ekomaki te coronavirus yokanga so oza na matoi yokanga mpenza azala mosika ya peuple congolais donc awa mpenza koya na yo te mpo osala fausse affaire mpo nzambe avandaka awa okozwa no mutu te tika biso na kombo na Yesu tika mpe bandeko na biso bakongolais baza na poto obomi bango mingi loko obomi bango mingi tika bango tika biso mpenza na kombo na Yesu so oza mutu mpo babi maladi ezala mpe na matoi ya koyoka yoka biso corona virus tika biso toboyo penza la kombo na Yesu na mboka na. Donc profitez numéro de contact na bato bako contacter. Numéro de contact est plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 816 wana on s'appelle diamant mo ba po ezali numéro nanga ya WhatsApp ko benga ngate po finga ngai ko benga ngate po ambrier ngai po bino to ba pesi numéro boto pesa rapport msu na sala émission mabe na lobby mabe o mega opesa nga conseil mais soko ezwi numéro na ngai okotika bango na WhatsApp na ngo obala obota wana bana combien na boy na ngai na lingi na ngai te po bino boyaka ka bongo na lingi te benga ngo pesa nga conseil parce que za musala na nga salaka benga ngo critiquer ngai benga ngo finga ngai ndebo mesana o finga ngai na mesana na ngai mais ko benga ngai te o tuna nga obala obota po tuna batu combien okuta bango na émission batu combien okuta bango na ba film o tuna ka obala obota na what na Facebook so sengi mutu demande ami accepter yo ka obala obanda ka wa o sala ni po sala ngani bobongisa ta mutu mo te en tout cas boyo kanga ma benga ngo pesa nga conseil voilà, merci. C'était là à 100% analyse avec Kalo Pronosque Neftali, la casquette de la presse congolaise. Nayamba Kibongo, Diama Nani Kalanga. Diama Kalanga, Diama Talanga, Diama Kalanga. Talanga te, Kalanga. Et voilà, Nyoso Bani, Ezakaka, Ngana Suka. Donc voilà, c'était là. Vous avez compris que quand même que la réalité de ce passé dans la Katamboga na biso surtout beaucoup plus na entourage na biso nyonso. Pourquoi pas de dire un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Jean Monta. Mais aux a cette personne faut boire. Ah ben oui hein, Bazali. 7 bien 7 attends vous 10 na boire là on a 3 personnes. Ah vraiment. 3 personnes pour na Simbote na Kamika Chama les pétroliers KM
mobala mbiji ya pembe ya kitoko wana beauté le quoi moi mwasi kamika chama mbote na yo Beryl Kala la Royal Air Maroc hey kuna nde diamant sepelara aliaka Royal Air Maroc wala kuta ndeko na mobali Beryl Kala la vienne nga Shérif Kimbondo Shérif Kimbondo vienne nga moko pire vie petite sœur na ye donc na pesi mbote na famille Menga mobima Grégory Menga mobala pembe Dina Menga Nathalie Menga Niki Menga pardon maman na Keina ipupa na Kelia ipupa donc moi si oyo apesa fali mukanda ko bunga ate donc koko ya Keina ipupa donc na pesi mbote na Eric Mbaya na pesi mbote na Didier Menga solo la ka okufa ozala kaka Didier Menga solo la ba solo yo Clarisse Lukombo ma copine wana Londres na mona ba mama fait pas ko nzambi malamu ba camarade na nga fait pas ko botozongi su na Paris bibi na oleka tikanga ko pardon Bibiche la joie wana na Paris et mona Ange Milambo moi c'est à pembe maman la Ciblume na ko mona Nanette Mia, moi c'est mbiji ya pembe maman la Gaël. Na ko mona Kadi Zambala. Mobali ya pembe ya kitoko engambe. Mobali azo clôturer ba kitoko eza na Paris. Ya zo clôturer ngo maman ni bananga ba camarade nanga nyoso monde bazo katanga msu na boaki yote Pamela Misenga. Voilà, merci. Ouais, mobali ya moi si ya frère Julien Mapuya. Parce que so boye binga bakatinga mbote la bino. Tedi le molan. Merci bon. Merci pour la disponibilité là yo, nous disposer vraiment temps là. En tout cas merci malgré au bois qui va te bénir. Faut na boireako. OK, voilà. Merci. Voilà, merci encore une fois de plus c'est la merci. On peut singata ya au bois rapé ba tunanga na bois qui au basolo na bois gâté ko dédicacé. Ko dédicacé. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci na Jean Mwanza pas qui patient ko yo ko attendre na côté ba ko filmer diamant ndenga bande ko bois kaneka ba tout. De bonne mata. Et merci aussi à Kevin Sydney, les producteurs mineurs. En tout cas. Donc, Kevin Sydney, les producteurs mineurs à Tigalozalati, voilà. Je suis accompagné des masters. Donc, trouver la star ici dans RDC comédien congolais. Voilà. Vous film Bokilo Ndoki. Donc, Bokilo Ndoki, vous allez trouver cette dame, cette jolie fille à Joaki. Donc, tu vas dire quelque chose? Il n'y a rien à dire. Pardon, Kevin. Donc, Kevin a mis sur la carte donc, est-ce que tu as l'émission Kevin Nani, Yamboka. Sydney. En anglais. En tout cas, mbote na yem to yambi so ndaku na ye so ba balancer bo mona don epa na ye to epa ne yambi biso don na za bono mela mo bo fort na nga ya kokota na kati ta kumba. Voilà, merci. Tu veux dire bonsoir? Dis-moi bonsoir la star. Vous saluez les gens, non? Et toi, honte. Voilà, comprenez que c'est une petite fille, donc il y a mes vous jouez, comprenez son émotion. Donc voilà, je dirais un grand merci à maman Anne Kalambay, pasteur Carlos du Caudé du Temple, papa Jean-Claude, moi na eu la qui est non, vous en France, tant vous en à Londres, moi ma comme ça m'a pris na dolé na papa Jean-Claude, il t'avait promis quelque chose, donc voilà, papa Jean-Claude, nazoya mariage na août, moi na tika la yemoko, merci pour la visa. Tout ça quand on qui donc moi ces jours moi ndenge otikala awa et ça moi bien merci na ba abonné nyonso ya tout la saison pour Jésus donc to kutani pour seulement merci bisous bye. Oh mama ye mama na lobe mama ye dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela